Mokile kelama Isalima mibu hebele Olelo ye bandite Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuva mu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bula musiba injo na pongi solo totondisa mina esengo ya kozala lisusu o mokolo mwa lelo liboso ya ba etando na bino bomo mesano tango bokomona ka biso ezalaka nde na tina kaka ya kotalisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo totondi bino botondi pe topesi bino lisusu bambote ya mingi na bisika nyonso iye bozwa mitika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa tuku mibale na mibale sanza ya mitano ilikuwa mibale mobu monkama na tuku misato na misato bomo misano na kati ya manaka na biso baindo wapi tokendaka lisusu kobalisa yango na manaka bapaya na tina ya bososola malonga ekoka bongo kozala ndi mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo jeudi le 3 février 2022. Bande ko balandi avant télévision to kosuka biso na bino wana TC na ko pesa bino manaka ya mokolo. Kasi to koyaka lisusu ko talisa bino ba maimaleka to pe bongo ba événement du jour. To simba peto ba ete kon la bongo manaka ya bapaya mokolo ya lelo ya le 3 février 1965. Ezalaki mokolo ya bokutani ya fait président Moïse Kabila Laurent Désiré Kabila elongo na Che Guevara o azalaki pe moko ya ba révolutionnaire argentin asalaki bongo révolution na ye kuna eteni ya Amérique latine nde basilaki bongo kokutana mokolo ya lelo elongo na président Moïse Kabila kuna eteni ya Dar es Salaam na eteni ya Tanzanie 2 mois après nde ayaki lisusu bongo ko rejoindre lisusu maki ya président Moïse Kabila kuna neteni ya Tanganyika nyonso wana pona ko soutenir lisusu makanisi ya koluka kolamusa ya libongo ndakisa ya malamu lokola pe na biso bakonzi ya lelo batoli ko kamba na biteni nyonso tozali esengi tolandaka bongo matambe ya baye oyo balamuki to balamusa na tina ya koluka te ko konte epai na bango bande ko bande avant télévision tolobaka etando bonsomi ya baindo ezalaka na tina ya ko enseigner biso donc pesa biso mateya mainyos to kochaka mainyos to kolobelaka ila sena tina ko pesa liteya oyo ekokumba bongo boyebi na kati ya bomo ina biso ya mokolo na mokolo tika to kende lisusu bongo ko tombela bambotama elamu na bande ko na biso nyonso ba botama bongo mokolo mwa lelo kati na sengo nyonso na boyike to tombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela ka bino mikulu ebele na kati ya bomo ina bino na tina ete boko kisa mai oyo bosile koyena yango na mokili tika to kene ko tombela mbotama elamu epai ya noko ya bana tata Matusidi Vuvu Twazola bango basila kobota mabongo mokolo mwa lelo to tombeli bino penza bambotama elamu bambutukulu ya mbote noko tebi ete simana biso ya kobima na plateau ya Vom Télévision tozo ya wana na ndaku epai ya nengo maswemi na tina ya kolia makemba pe wangila ezangate pambate na kati ya kokabula bongo bisengo na biso ya mokolo mwa lelo tika lisusu tozonga kune pa ya kumungala tutala bonzenga bwa bino pe to chabalo yimbo oto sepelaka bambotama ya mokolo na mokolo to sepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo
Matono mingi bandeko balandi afamu télévision na kati ya kosepela bongo bambotama ya mokolo na mokolo biso lisusu ba tozali bongo na bandako tika totombela lisusu na bandeko na biso babota ya mokolo malelo bambotama elamu to bakisela bango penza mapamboli likolo ya kozana bango ya mokolo na mokolo bandeko bandi afamu télévision lisusu tokosuka biso na bino wana te soki te tozongi kunepa ya kumunga la kotala nini oyo balengeli biso lokola video du jour ya mokolo malelo sika tonoka moko ya ba liteya tolanda élément oyo na bokebi biso na bino tokutani na simana yango. Les expériences de pays frères et ces faits a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Castro juge opportun d'éloigner ce compagnon trop rigoureux dans sa morale sans faille. Il délègue alors le Che à travers le monde comme ambassadeur de la révolution cubaine. Figure emblématique, il va sillonner la planète dans son éternel battle dress vert olive. Il va rencontrer Khrouchtchev, Mao, Tito, Nasser, Nehru. Faire entendre la voix de Cuba aux Nations Unies. Même s'il déclare les honneurs ça m'emmerde et qu'il marche de préférence à côté des tapis rouges, cet anticonformiste volontiers débraillé, qui ignore la langue de bois, rappelle partout la justesse et l'urgence de la libération des pays du tiers-monde. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En février 1965, ultime étape, il arrive à Alger où il prononce un discours devenu fameux. Il ne cite pas nommément l'URSS, mais c'est bien elle qui est visée quand il proclame « Les pays socialistes sont dans une certaine mesure les complices de l'exploitation impérialiste. Le développement des pays qui s'engagent sur la voie de la libération doit être payé par les pays socialistes. » Tozongisi lisusu matondo mingi epa yankumungala 9 lumière qu'on est d'abord mais basili bongo coacher la biso pe matondo mingi na bino bandi avom télévision bopesa ka tango pengo na bino ya kolanda ka manaka nyonso oyo tokukumbela ka bino ya tina tolobaka soki totali toluka kozo ya motu ya oyebimi ekumbela biso lisulité ya na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo tika tozongisa lisusu matondo epa ya tatambala mantiadila kuna na sima ya kamera elongona tatafutila mayunga ponini te kuna etani ya montage epa ya nkumungala 9 lumière totoni botoni une équipe technique mobimba ya Vom Télévision biso na bino kasi na sengo nyonso tokutana lisusu mokolo malobi na numéro na biso ya sika kimia ya mfumu kimbangu ekoka bongo kozala okati ya mabota na bino botikala mala Manaka ya baino, kalamuye Afrika. Manaka ya baino, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Ibele ba yebite, utamokile kelama.
esalima mibu ebele olelo yebani te